bonsoir, ça dépend quand il y a un oyo kokuta une émission ya malolo femme sage récite tes accords obligés pena kata femme sage to baksaka ba 1 plus ba 1 plus po to eba ka nyonso te na mokilango ya nzambe to eba ka nyonso te to baksaka moi ndam en tout cas to s'abonner to aimer to partager au tali émission s'appelle nango au commenter bande ko na ngai ba commentaire na bino esa biso bien makasi parce que ngana za posa na bino bi oza posa na ngai tango sepeli au commenter kuna esa la mo ba pilipili mo ba mungwa lelo sujet na ngai en tout cas ba femme sale ba femme belé ba femme mariée belé baza ba victime na ndaka mabala ba femme belé baza victime na ndaka mabala osomona ka moi ça va apparaître libanda zo seka mais na kata motema zo souffrir na kata motema zo souffrir si je l'angeza sabotage na mariage ba papa ebele bazo saboter mariage na bango oyebele onini eloko nyonso ebandaka muke okota mai na bassin olokolaka mo lutu moko muke omona ka ndire nde bassin ezebele boye so na lutu moko boye mai ekokita te mais ntango ozolongola lutu moko mosusu tuka bassin peseni ekauki yango bafemme mariée baza bavictime na ndaka mabala yango tokomona adivorce asali bongo mpona nini mwasi mabe mwasi ndoki non basi ebele baza résulté na bandaka mabala na bango baliesa minene batie na maboko mais mwasi akose faire belle boy alati kitoko akwafe suki nde kitoko azotomona na nzela bato bazolula ye bato baosepele na ye maser tie joli maser oza kitoko mais mobali na ndako kara mobali kara ataloba te na mwasi te ke oza kitoko ma femme tie jolie ma femme obibi bien aloba te atalika boye alongo na elongi siko mwasi aza na posa aza na posa ntongo asali suki na ye mobali alula ye ntongo atie moma nzaka na ye mobali asepela na ye mais siko bamibali baza na basabotage mona ndaka mabala ntongo yo ozolinga ozomona mwasi otie na kati ya ndako ozomona ye aza susu na buna o te ozoluka oyo ya libanda bisika nde avc ezolanda bino bisi yango bamibali baumela te na mokili pourkui mabeleki mibali kosabote basi na bino nzambe apeso mwasi kitoko mwasi ayeboloba malamu mwasi motema monene mwasi akosupporte obi te oyo kizengi oyo nga alingi oyo te nga mpena na elingi oyo tote ate yango tozomona mibali bazokufaka mingi mpona nini mabeleki mibali mwasi na ndako rido ya ndako oyo mwasi akoloba yo osalaka yango te siko obalaki mpona nini mwasi azalaka rido ya ndako te mwasi azalaka mpo de flair te bapapa nayebi ke bokotala parce que bapapa mpe batala émission ezalaka uniquement mpona bafemme sage te bahomme sage mpe balandela émission makasi mwasi azalaka mpo de flair te mwasi aza rido ya ndako te mwasi aza premier ministre ya gouvernement ya ndako aza premier conseiller ya mobali na ye ozosabote mwasi pourquoi obandi kotala ka libanda ya ndako ozo esu na valeur te non mwasi na yo et surtout mwasi aboteli yo bana okanaka te na vie okokoma papa aleki na maternité aboteli yo bana vraiment premier enfant deuxième nzoto nesi choc ale yo okelobi te o te ye déjà basin ekwei nazoluka basin eza ya kotelema musombe kobima bino bapapa bozosala boye mpona nini bozopesa basi pasi kaka basi baimpoli kaka basi babema bino moko nde bakwanga na bino mesani koningana babiki ezofanda su te kokomaka oke kokotisa kwanga na liboki bakotisaka te malade ezaka sida te même infection cause infection lelo bokufi jeune fille bakoma mayele mabe jeune fille bakoma na mayele mabe misu bakokenda kosukolaka bango mpona baselemba na suka kuna bakoki kosukolaka bango misu bazokendaka kosukolaka bango basi liboki na bango baotaka babiloko na kati kuna sikoyo ntongo yo oke kokutana liboki ya bongo omoni azobebisa venir ya bana yo moko boti bana aletata mosu ya kokolisela bana seke yango nde bolingi bapapa otika komaltraite basi na bino mwasi ntango aboti azwi choc na nzoto valorize mwasi na yo na miso ya bato kaka okritike mwasi okritikaka mwasi na miso ya bato
Moi, je suis gâté. Moi, je suis gâté. Kiki. Maman, dendaka pe. Dendaka maman. Tant que tambola, moi fier. Yo kaka o papa bimisara biso na ndakute. Papa o bimiso ndenge nini. Ta ba plate kubo zo tela na mutu. Ba plate kuba wana yo zo ta ata yo moko maman. So oza bapesi yo beauté, apesi yo suki na yo. Bongisa suki na yo. Oseli mo chino na yo, akoma mbunzu alobimisi mbunzu no bien. Ose maquiller ka simple. Papa ke musala tanga koya na pokwa, amoni mo sina ye, mo sola parfum, mo pantola bwakami, sokola tara jupe. Obokami na jupe na yo, sokola tara liputa. Obokami na liputa na yo, oti mo poudre, ofandi ka bongo. Munako do police mo na rouge à lèvres. Donc papa se compte na ndako mutu mesele no okendaki wa nakendaki pa ete o pesa papa posa ko bibana yo bese mabala fo osala mibali chic fo ko bimara chic posa la mobali shop na kata motema ozolelaka babimaka na ba mama lolo fo ko beta sete mibali bali na ko bimana ba sete yo moko mitala nani mobali arota musala ye minu na yo oliaki mosaka ya ndunda minu etongi na mosaka erandi okitoti awa suki bando sala ki sepelo kwa zala moko boy atayo moko bimano ndeni awa bimano ndenge nini mama munene pe kiri ezo yeba na teli boso eza pisimezal munene okasi kitoko ka de munene mama il faut ko tala de zo kende na mokili ngo makambo ezo changer makambo ezo changer mi bali bali ka bitala tala libanda et Dieu ne pas multiplier stratégie. Pour moi, moi, ça m'appelle ça, les sous-soutés. Au moins, moi, ce continue, au moins, moi, c'est la couleur de sous. Tant que oh, Angelo, à quoi comme une make-up? Si qu'on y a un katanda, il parle, il y a un porte qui déjà. Il y a un qui n'a pas de sumbabana. Moussa les excités dans la on a qui a posumba. T'as su qui salité. Bando, quand on a qui a tala des semaines, on bando, quand on a su qu'il y a beaucoup. Pour nous hommes, t'es ma belle. Est-ce qu'on y a bonde atali moko maman nazo bonde la pe likolo nango sala bonzenga yo kasi Saint-Esprit akoya kolambelo fufu Saint-Esprit akoko bongisi longité Saint-Esprit za musala nango ekosala mais yo pe mama mike wana bongisa ndeti moye banze malobi nzamba pesa riti libala so pena ni libala atagule rouge à lèvres te donc toi mbape maram to tala rappel mo maloba na nzambe pe to zongaka bible zo lo bala biso rite Esther plutôt ezala rite ezala Esther rite na obe ebisie parfume-toi habille-toi pas que kokuta na Boaz rite pour so to soki kuna na Esther azaki 6 mois balandelaka bafuta na ya opakola 6 mois mususu wana balandelaka bote na epoke kokuta na roi ye maquillage orite na Esther bande kotia asuka kala losambo te abande kosemakie nzoto na ye kitoko mama okoke koteka mbisi na ntongo na poko na basola mbisi osukoli te na mbetu wo ozo torturer mobali kuna olingi mpe korase te etondi ebele na se kuna etondi ale na mosaka ndunda kuna etondi nasola mbisi mama otali oto nini ozoboma mobali te nazokanga zo azokoko respire te bamama azokoko respire te yo nyonso tikaka na mona oyo ozwa ye otya ye na ndako wana aza mwana ke mobali nango asala eloko nini tala mama yo deja se ekwei ozomona te aza ujana te dese tele mais osaka tik 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 ayo zo lingo kobongisa te baujana baza makambo minene yo ozomona kaka mwana moke na age mais na kati esi apola esi akola ntango akoyembela mikro kuna akozala mikro bandi koyemba nde okolapa mama batela libala bamama batela mabala mibali botika bilulalula Lucifer esa kiti akiti deja abwakami na kati ba make-up Lucifer aza na make-up yo ntango ozolanda mwasi mpo na make-up ozonéglige ya yo okozona infection okufi na yo ale ye mpe mwasi mpe ntango yo okufa ye misusu yo mpo ozotia ye kaka
moyen pe a savourer beauté pe ça te tant yo okufa na ope ye pa pemi allez mutu muso ko boko lo bana atangisi bana yo ale mo na bana na yo osomona siko bisika makambo ezobeba en tout cas malola saka na makambo ebele so na bandi oloba na kobosana ke tv ezaka ngonga na bosanaka en tout cas bosoutenir nga naza koposa basoutien na bino mama lor matondo naomona sous commentaire na oti bana nga femme sage nyonso bambote na bino yango wana bapaster na ngai paster Nestor Mungwenga bambote na yango wana mon pasteur Gaspard bambote na yango wana bapaster Tati bapaster Loli bapaster na nga bango wana nalinga bino makasi papa Israël Mbala Kizungu pasteur Cédric bambote na yango wana en tout cas nzamba lola abakisela bino ya ebele naza na posa na bino bo soutenir ngai ba femme sage libanda mboka ba mbote na bino wana to s'abonner to aimer to partager ba commentaire ba critique et ça nga bien joie émission na statut partager na Facebook et ça nga grande fille bye bye.